Shalom à vous tous qui nous suivez pendant ces moments sur votre chaîne Richard Nimi TV officielle. Nous vous disons merci d'être très nombreux et d'être branchés pendant ces moments. Que la faveur du Très-Haut soit avec vous. Nous sommes sur ce plateau pour animer une émission et je ne serai pas seul. Bien avant toute chose, je voudrais donner un adage. Landa adage malam yom tozo landangai. Si ton silence ou ce que tu veux dire n'est pas plus fort que le silence, alors mieux vaut garder silence qu'exposer ta propre honte. Je reprends. Si ce que tu cherches à dire n'est pas plus fort que le silence, mieux vaut pour toi garder silence que de parler et d'exposer ta honte. Voilà. Ezalaki juste kaka ndenge ya kosala entrée na kati ya émission oyo ya mokolo ya lelo oyo déjà ti ndenge bozomona awa ke nazanga moko te naza na nganga ya nzambe azali moko oyo ya bato bomesana déjà kotala pe bolandaka ye et c'est avec lui que sur ce plateau nous allons essayer de parler makambo o etalipe mboka na biso zomonanga déjà na drapeau zoanga déjà bien image donc drapeau wana ezo sala déjà bien ezo symboliser déjà que awa toza na makambo ya ekolo. Alors merci beaucoup apôtre pour la présence na yo na plateau. Merci vraiment journaliste Benson. Oui. Bonne santé papa. Santé penza eza kitoko Yoshua Mashi à Jésus-Christ le ressuscité sunga biso penza. Mama bato nyonso baza bien. Mama na bana libota nyonso baza penza malamu. Pepele tokumisi penza nzambe ndenge ezalaka. Alors du fait que nous avons reçu déjà l'apôtre sur ce plateau, avec lui nous allons devoir parler. Donc tozana tranche na biso ya question réponse. Voilà. Tranche oyo ezali question réponse. Alors bien avant que to banda déjà parce que je sais déjà que boza ebele boza scotché bokozanga te ko partager lien oyo na ko liker ko tindela biso ba commenter donc et ko yinda penza kala mingi te awa. Alors je voudrais c'est que l'homme de Dieu puisse d'abord prier pour nous. Tosambeli pambate koma, mais je vous exhorte donc avant toute chose à faire de prière tobondeli. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, na recommandé moment au Père de gloire na maboko na yo, na sengi grâce na na kati émission oyo, ko pesa vraiment lumière na kati ba question nyonso mituna nyonso nkolo na ngai, afin que ma réponse ko pesa mana isiko Seigneur ezala pona lokumu na yo na kombo na Yesu Masia ndetolobi amen. Amen. Je pense ba congolais et pas nyonso bozali bozolanda biso na mikili ya poto to awa bozali na kamina bo mingi bato bakanisaka tozalaka intéressé kaka na bato ya poto te. Toza intéressé na mutu nyonso oyo azali branché na chaîne parce que chaîne oyo esalemi te kaka mpona bato ya poto. Donc yo mutu ozali na manono oza na manono oza na kamina base oza na chela oza na chela voilà oza na chela na nord voilà sud luozi na bosani te bino bato ya luozi bino bato ya luozi bambote na bino epai wapi bozali donc tobosani bino te bana boma tobosani bino te kananga matadien bosani te mbandaka voilà. Gemena Oh vraiment basankusu les bomatraciens tous les bomatraciens place bozali bana ya boma vraiment Mungu amibariki sana. Mwenyezi Mungu amichunge na amiokoe. Voilà. Donc wana ezali ba langue déjà oyo elobanaka na kati ya mboka na biso. Donc comprenez que nous avons une diversité de langues, presque 430 ou 450 déjà bikolo oyo ezali na kati ya Congo. Congo eza mboka munene. En tout cas, apôtre, avec vous, toza na tranche oyo ya question-réponse, c'est-à-dire que lelo ezate na sujet oyo ezali affiché que yango de tozolobela. Donc tranche eza question-réponse. Donc eza pona makambo oyo penza ezali kotala mboka na biso. Voilà.
nayebi te est-ce que apôtre oza mpenza à la page ozolanda actualité ya mboka Oui, naza vraiment congolais, naza vraiment patriote. de père et de mère. Naza vraiment congolais, oui, patriote vraiment de père et de mère, mais il faut elo comme surtout Mombisaka. Ok. Il y a d'autres Congolais à République démocratique. Voilà. Baza de père et de mère, mais baza ba vrai patriote. Okay. Parce qu'il faut que bake cause la patriote eza état d'esprit, eza état d'âme. Mosusu akozala peut-être papa na ye yango wana ebandi déjà mosusu akozala papa na ye aza soki moto ya ekolo mosusu mais mama neta mosusu congolaise nangi na soutenir elema moko toyebi na kati ya mboka oyo vraiment markanga makasi colonel Mamadou Ndala voilà patriote bato bakende batala biographie ya Mamadou mais un patriote ozomona yango wana ezaka tobetaka sete kaka na de père et de mère kaka te parce que il y a d'autres personnes bazomema mpe malheur na mboka oyo ba de père et de mère makambo yango wana vraiment bandeko balandi bosanti déjà que apôtre abandi donc apôtre abandi déjà apôtre ndenge ozoloba boye ozobanga te nakobanga ndenge nini omoni soki moto acomprendre un patriote patriote tout d'abord aza une personne aza na bolingo ya mboka na ye aza prêt mpona kodefendre même mboka na ye omoni moment oyo toza nango siko na kati ya république démocratique du congo nga nazoloba ke eza moment ya ne pas se taire voilà ya so moment ya ovanda kimia te parce que soki tolobi tokoba kovanda kimia ndeko na ngai ekozala pasi mingi eza lokola eloko moko nakoki koloba awa nayebaki na konote yango loba papa toza na tranche na biso ya question-réponse nalobi boy dans les moments difficiles il faut être uni pour la cause de la république dans les moments difficiles il faut koyeba na minute oyo république démocratique du congo eza na moment moko mpe eza difficile nakokomoloba mpe neti eza na danger mais osenga na le vrai congolais ya république démocratique du congo le vrai patriote va comprendre que eza vraiment moment oyo oyo ezosenga tozala uni mpona cause ya république esuka te kaka onga naza moto ya parti x y tout ça maintenant à quoi sert les partis politiques na kati ya république utilité ya parti politique na république ezalaka nini importance ya baparti politique na république ezalaka nini mpo na nga nazomona ke eza premièrement mpo na intérêt ya république apôtre olobi eloko moko na ebandeli wana na landi yango na bokebi nyonso donc olobi vraiment kozala patriote to qui père et de mère il faut ezala état d'esprit donc c'est pour dire que mutu mususu aza mpenza de père et de mère mais ye kaka mobomi ye nde moteki ya mboka oui aza na mentalité patriotique te voilà parce que patriotisme wana eza mentalité mobimba eza mentalité mobimba akozala ne papa congolais papa peut-être muluba mama muluba papa peut-être muyombe mama muyombe ya Tchanga-Nord soki papa muyombe soki peut-être ya Dizi tout ça aza esprit ya banguna mpona koloba kaka barwandais te parce que barwandais nyonso te nde baza contre mboka na biso mais aza na esprit ya banguna oyo bazolinga mboka ekende liboso te oyo bazolinga mboka etekama oyo bazolinga mboka ebeba mais moto mosusu akozala peut-être papa na ye aza français mama na ye ta mosusu aza congolais ya république démocratique aza soki moluba aza soki moswahili mais osentir ke aza très attaché na république démocratique du congo donc esika aza soki likambo ya république démocratique du congo esala epasi yango tozoloba ke likambo akozala un patriote et se limite vraiment kaka na bo baza 100% kaka te merci beaucoup Thomas donc je suis en train de comprendre déjà que kozala patriote eza te kozala kaka des pères et des mères parce que parfois bato oyo ya des pères et des mères
bangonde bateki mboka ezana bamisusu bamisusu ya des pères et des mères baza bato bazo détruire pe mboka eza pe na ba des pères et des mères ya solo bazali ndenge moko peza na bamisusu ya 50-50 oyo ya solo baza na bolingo mboka bazali eza pe na bamisusu baza mpona konuire bazali donc yango wana ifo kotalaki na bakatégorie nyonso oyo ya malamu bazanga te. Merci beaucoup Thomas. J'ai posé la question tout à l'heure soki Olandaka penza actualité olobaki ke Olandaka yango. Alors na lingaki na tuna question moko et après quoi toko kota lisusu na kati ya ba détail question yango ezalaki pona koyeba est-ce que Olandaki moi discours ya pasteur Dalo. Pasteur Dalo, apôtre Dalo, il y a Philadelphie. En tout cas, nalandaki yangote vraiment sincèrement, nalandaki yangote bon. Na ebite soki alobaki nini. Oui, na ebi pas les na réseaux sociaux ba postaka ba nini na mais na ebite oyo zolobela soki eza nini. Bon, et l'autre tolingaki to lobela c'est que apôtre akendaki ko lobela problème ya dîme. La dîme. Voilà, à l'obéla qui problème il y a dîme, mais ça fait déjà 6 ans. Yé azwaka dîme te. Bon, somo talobeli kamba mabeza wa. Bon, azwaka ngote ko te pa ya mokonzi ya mboka. Bon, d'après vous en tant que Nzambe, est-ce que il faut ko lobela ngo du haut de la chair? Bon, bien ezalaki kaka parce que alobi bato batungisi bato balobi ya kadime. Merci. Donc nayebi peut-être ko éclaircir ngata msono na comprendre na malamu te parce que soki apôtre Roland Dalo alobi ateyaki dîme alobelaki enseignaki peuple de Dieu pona likambo ya dîme eza mabe te même nga mpe nateyaka yango nga mpe nalobelaka yango bon nayebi te soki apôtre Roland Dalo alobelaki likambo ya dîme yango na angle nini alobeli yango na angle ke bato balobi nga naliaka yango te. Bon na maloba na ye alobi na vivaka te pona mutu wana. Mutu yango nani? Kasi byo nde mutu ta mosusu oyebisa biso mutu yango soki aza nani po toyebi ke apôtre aza père spirituel ya mokonzi ya mboka. Bon. Déjà awa ndenge tozoloba boye parce que la toile est déjà en feu. Donc soki nalobi na kota na makanisi ata na yo moke donc c'est-à-dire Dio de la chair apôtre Roland Dalo atelema ekoloba ke yazwaka dîme ya mokonzi ya mboka te. Azwaka dîme ya mokonzi ya mboka te, je ne vis pas à cause ya mutu wana. Bon, omoni eloko moko na koki koloba boye. Ezo concerné biso nyonso les ministres de Dieu. Okay. Parce que omoni parole de Dieu zolakisa omoni leadership en Hamashia eza différent na leadership na mokilo ndenge tozali. Voilà, tout à fait. Parce que alobi que mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Okay. Le ministre de Dieu, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, na miso ya Seigneur, liboso Seigneur, toi ba serviteur. Okay. Terme au kutu ezalaka utiliser makasi ya esclave. Okay. Ozomona. Bon, toza na kati ya service ya Seigneur, mais ça pe na makambo il faut koyeba ko comprendre yango. Eza na moto moko apesanga conseil. Ayebisinga Crispin parce que azaki mokolo na nga atika pe mokilo déjà. Ayebisinga bi Crispin ndenge oza wana. Soki est arrivé par exemple okutana autorité moko ya mboka. Bosololi na ye apesi yo même numéro na ya téléphone komekate koleka même na radio même na TV na réseaux sociaux même na église boye oloba d'ailleurs tokutanaki na autorité telle kutu ndenge na zabu apesa nga numéro ya téléphone abi komekoloba eloko wana te abi eza malamu te abi soki olobi yango mutu wana même soki ayoki yango operdre déjà crédibilité moko boye pa na ye. Osomona tango ebisaki ngango na te na comprendre que loko c'est important. Bomoni mutu lokola mokonzi ya mboka ndenge aza wana otelemi dio de la chair mutu wana ndenge bozoloba der na liaka dib na ete eza propre penza te. Voilà. Eza propre vraiment te ndenge moko même nga pe na église. Nakoki kotelema te d'ailleurs kutu papa wana boye na liaka dib na ete non. Et ça vraiment quelque part penza malamu penza mingite. Parce que soki potali ta mzusu eza na bato pe ta mzusu ya communauté na bazo bénéficier na présidence bazali. Bazo bénéficier na présidence bazali na makambo pe vele lisusu. Ça c'est vrai. Mais vraiment soki ezalaki na modèle wana
En tout cas, pour nanga côté nanga pe na moni yango penza malamu mingi te na éviter peut-être l'homme de Dieu qui emporté na ba émotion moko to na ndenge bato bande koloba bon tika na lobelo koyo eza vraiment malamu mingi te. Ah OK, merci beaucoup vraiment Thomas pour ko éclairer ba oyo so bazali ko landa biso. Je pense que un homme de Dieu doit être discret. Ouais. D'après oyo otukoloba awa il doit être discret. Est-ce que na cher penza soki nga na yo tozana likambo, est-ce que na cher vraiment nde tokoki kosala règlement de compte dans ce sens que na oyaki epa na ngai par exemple okuti likambo moko boye tout ça entre nga na madame sikoyo actualité kaka oyo ozwaki na ndako na ngai okomisi yango prédication. Bon moni ndeko na ngai il faut koyeba ke cher eza place ya règlement de compte te. Tango tobandi vie chrétienne papa to ko s'appelle na ministère to kometaka pe ba erreur wana. Moi ba erreur wana esalama ki après tu peux comprendre que cher eza lié ya règlement de compte te. Amen. D'ailleurs Seigneur Jésus alobi soko yoki ndekono na likambo kende kutana naye. Kende kutana naye bo solola. Kosala te kozwi likambo ne komi sujet ya prédication. Ndenge ta musu makambo esala maka ndekono akwei na likambo moko boye omoni mutu azwi yango ekomi sujet peut-être aleki yango na réseaux sociaux aleki nango na chaîne yango nde ekomi sujet ya fausseté na kati ya vie na biso en Jésus-Christ le ressuscité soki na yoki yo na likambo même na mwasi nifo na ya na kutana na bino bolingo yango wana nde l'amour c'est ça eloko esalaka bato amoni mutu na likambo amati nango na chair ayoki mutu na likambo aleki nango ta musu na ba réseaux sociaux. Premièrement eza manque d'amour, deuxièmement eza signe ya immaturité. OK, signe ya immaturité. En tout cas merci beaucoup Thomas pour na ko éclairer biso. Je pense c'est là qu'on nazoloba yango pamba te parce que eza na un grand homme de Dieu dont je mettais les noms. Ndeko moko akei ko confesser epai na ye akoyaki na kati ya ikobo. Alors a confesser nganga nzambe a yambiye a sambeleliye ndeko asali repentance na ye esili baye kokuta na sikoyo en plein culte ndeko wana ayaki na mwasi na ye nganga nzambe du haut de la chabi yo telema tamu ndeko kaka telema abi ye oyo bomoni moto ya telemi oyo auti kotubela yo soko yaki na ekobo soyebi mwasi wana Christine oyebi ete loba est-ce oyebi ete alors lokola ndeko mpe atelemaki déjà likolo moya wangana ezate pour le respect de l'homme de Dieu bien papa nayebi sur place mwasi a sauté asimbi mobali na bilamba bitumba en plein culte. Nayebi te, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce comportement là? Bon merci mingi na motuna oyo nalingi totanga na no verset moko na kati ya makomi. Dans Matthieu chapitre 20, verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Osomono to diaza la grand liboso na bino za nani serviteur na bino. Au monde même apôtre Paul azolo ba que nous sommes votre serviteur. Toi ba sali na bino. Osomona, moko biso ba serviteur il faut comprendre que biso to rendre service na bato ba ka liboso na biso. Il faut to zonga na aspect wana serviteur nan. Parce que tant que to zolongwa ke moko na aspect serviteur to comme na aspect ba grand nettoyaka na ba domination biloko muso malamu te na kati église. Yango na moni moko ba terme ya grand serviteur moko pe bomaka. C'est ça. Et grand serviteur il faut tout d'abord premièrement un serviteur. Est-ce que pourquoi Yehoshua marche à Jésus-Christ a tout na Pierre combien de fois que linganga? OK. A tout combien de fois? 3 fois. Est-ce que linganga ko le kabao laissa ba même na ngai. Batela tout ça. Ezala pas mbaté de konanga. Ba brebi bazalaka ya apôtre te. Ba brebi bazalaka ya prophète te. Ya pasteur, docteur, évangéliste te baza ya Christ. OK. C'est pourquoi il faut que le modèle de Christ pour que sala au Christ alingi. Un homme de Dieu, qui qu'il soit, a bengami à accomplir la volonté du Seigneur. Mais quand il a confessé péché par asalaki, adultère na et tout ça, na plein air, ok neko lobali, ce soit des malamoté, des vraiment malamoté. Ce qu'on a koloba boy, problème c'est pas de quoi on a
charge quoi est pas serviteur de Dieu. Ok. Charge quoi est pas l'homme de Dieu. Ok. Yenda ou même charge wana. C'est ça. Parce que moi mobali wana, ce qui moi si wana nzamba limbisa qui nzamba par yenda cause scandale, manque ya discrétion. Au moins la tane na ça. Na solo bango libosa Seigneur. Nazana makambo nazana ngona motema nanga na kokendaka nango même moi si nanga otikala we bango te. Ok. Otikala ka ko we bango te. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup apôtre Tokolobela aspect wana prochainement dans la émission Moussoussou mais là nazalaki beaucoup plus focalisé na makambo etali mboka. Bon, toza déjà kochité parce que on nous a déjà fait signe de l'autre côté. Et mboka na biso Congo, si vous pouvez résumer, mboka o eza na bomengo, eza na makambo ebele. Bon, d'après vous en tant que nganga nzambe, kozanga kokende liboso, ezali botutu, toza sous malédiction ou bien ezali eloko nini oyo peza il faut to sala pour que Congo peza tokoma bien. Merci vraiment l'homme de Dieu, nalingi na ebisa yo boy. Pena lobela peuple congolais nyonso ya République démocratique du Congo o bazola na biso na moment oyo. Ezala boza na Amérique, boza na Asie, na Europe, na Océanie partout. Na kati ya RDC, na Congo central, partout bozali na Kinshasa. Oui, parce que na minute oyo RDC za mboko ezotombwama. Amen. Na minute oyo RDC za mboko ezotombwama. Amen. Na minute oyo RDC za mboko ezomata. Amen. Oh, est-ce que oyebi so mwasi alingi abota? Ezalaka ndenge. Douleur d'enfant. Yo soka mwasi abandi alingi abota bandi koloba merci vraiment. Na nzoto makasi. Jamais. Osoka ngo déjà. Jamais. RDC na minute oyo traverser na douleur mo ya opumbuka. Mususu kutazo zipola mbata. Ah. A traversé na douleur moya au matin. Yes. Mais ils ont cinq sikonine tout vrai congolais base à ce conscience il y a ma responsabilité là-bas. OK. Yango na lonani ko lobaboy. Ceux qui incarnent les sentiments patriotiques de Mfumu Kimbangu et les autres doivent manifester les actions sincères pour la défense de la République démocratique du Congo en brisant les accords des colonisateurs maléfiques contre notre patrie. Pas colonisateur maléfique wana banani. Eza bato balingi mboka kende liboso te. Baza na libanda, bazali na libanda. Eza na ba Belge musu bazali ya malamba bazali. Il y a aussi des colonisateurs maléfiques. Au travail na bango eza pona ko nuire la République démocratique du Congo. Baza ya extérieur na intérieur bazali. Maintenant, bateau bazo ko incarner le sentiment patriotique ya Mfumu Kimbangu parce que naebi ke Mfumu Kimbangu azaki na ba sentiment ya malamu pona mboka oyo. Voilà. Mfumu Kimbangu alukaki te ke yakoma nano multimilliardaire. Mfumu Kimbangu alukaki te nano ke no yenda za la grande non, ezaki pona bolamu ya mboka. OK. Ezape na bateau ba travailler pona bolamu ya mboka bazali. Maintenant lelo, il y a des personnes au ba feta kata msu pona Mfumu Kimbangu, bazo fêter pona ba Patrice Lumumba, bazo fêter pour ba Kasavubu tout ça. Y'a pas fêter pour Mfumu Kimbangu, Joseph Kasavubu et les autres c'est bien, mais comprendre leur idéologie politique pour la République démocratique du Congo c'est plus mieux. Idéologie politique il y a Mfumu Kimbangu ezalaki nini, patriotique ya Mfumu Kimbangu ezalaki nini, il y a Joseph Kasavubu ezalaki nini, il y a nani, il y a Emery Patrice Lumumba ezalaki nini. En tout cas je comprends que plateau ezali penza ya kotoka soki bakoki kobakisela biso ata 5 minutes ya pamba tokende kochite apôtre aza na makambo ebele mais c'est comment yo ozali apôtre makambo vraiment oyo ozolobela oyo nyonso euti wapi? Est-ce qu'un homme de Dieu peut parler politique? Oui, au monde dans toza bana na nzambe naza patriotique quoi patriote plutôt. Moi la République démocratique du Congo parce que dans l'écriture Jésus-Christ a dit que vous êtes le sel des églises. Habitez que vous êtes la lumière des églises, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La carte de RDC il faut dans la lumière n'a manifester la lumière. Oui, oh ya na parlement, ya na sénat, na présidence na ministère tout ça de personnes qui manifester intelligence ya royaume pour le bien de la République. Nangina fungola parenthèse moko na kati ya émission oyo. Ngandenge na vandia na bando sepela na président Félix Tshisekedi. Oh, regarde ça frère. Comment ça? Oh.
na banda osepela na président Félix Tshisekedi te na 2018 ntango kaka bapiblie président de la république nga na biai RDC na souffrance ozoka sikoyo na banda mpe kobenge mon président te mais 6 mois après nazalaki na retraite nazoprier Dieu me voit nazoprier naye kose reposer namonango 3 fois makambo nazoba namonango 3 fois donc 3e fois eza kaka 2 mois esali na 2 mois te esali na 2 mois te namoni camarade na nga moko aye kobenga nga o Crispin tozokende koma mokonzi ya mboka nayebi se ezelanga na lata toke nakoti na lata tobandi okende naye tokuti jeune moko boye abandi oteka bangombe nga nayebi se defisanga 7 ngombe tozokende koma mokonzi ya mboka naza na eloko ya kopesi komemela ye te adefisi nga 7 ngombe tokei namoni moto ya liboso aketi 2e personne aketi président ale toyambani wana tokoti na salle moko président bandi kosolola na biso apres nga napusani pembeni ya président nabenge mon président wana faci président Félix nabenge mon président ntango toyokaki tozokoya nazalaki na eloko ya komemela yo te abitala bangombe onga na elio yango wana mbala moko alobi na nga boye abi omemeli nga délivrance ya mboka nazosouffrir makasi mboka eza ya kotekama eloko nazoloba namonango 3 fois 3e fois kala mingi nabi mboka eza ya kotekama nazosouffrir makasi omeli nga délivrance ya mboka oyoki ntango amona lamuka na fandi boye te nabi donc bakama mboka na biso ya sérieux na bandi koétudier sikoyo les 7 ngombe ezoloba nini na kati ya parole c'est pas na proverbe bazoloba ke na vigueur ya bœuf qu'on a l'abondance de revenus. Donc RDC eza vraiment na besoin ba vrai ministre eza na besoin ba vrai peuple baza conscient pour que moko etekama même ba pour que Dieu na ba domaine tout pour que mabele eto exploiter yango pe malamu l'intelligence ya malamu eza na besoin bato wana mais nayebi ke to continuer makambo na nsima ne par là nakoma na fardeau ya koprier sérieusement mpo na mboka nakoma na fardeau ya kosala me bapublication sur la conscience patriotique nazalaka même na alliance de patriotes pour le bien de la république nazala travail moko oui travail moko nasalaka même na mission pour la jeunesse aujourd'hui c'est maintenant eza mpona bongo donc eza kaka Félix kaka président Félix kaka ye moko te mais bamisusu bakoyaka mais soki tokozwa conscience biso moko te tokotikalaka bata mindele boye na boye ezokana eza biso moko est-ce que quelque part baémission wana ozosala parce que tomoni na bafacebook na nini okomi kobwaka déjà babiloko wana okomi kobwaka te mais obandaki déjà kobwaka depuis très longtemps est-ce que déjà vous êtes déjà motivé par la présidence? Non, eloko moko te biso to travailler yango parce que ndenge naza même nazalaka na couleur politique pété. Naza toza vraiment pour la République démocratique du Congo que peuple congolais azwa vraiment conscience ndenge tolobi awa ke na point moko to meki ko soulever awa koloba ke la première machine pour le développement durable, c'est l'homme. Congolais comprendre que machine à liboso pour la moko etomba maisaï. C'est l'homme. Après, tu dis maintenant, si l'homme a corrompu sa mission, ou si la mission est corrompue, maintenant, on dit fois ça l'année. Vous savez, il y a moi même ceux qui ont prié pour la nation, tu comprendre que nous avons la prière et ce que nous devons faire encore et encore. Tant que tu as prié pour la nation, il faut que tu aies la part de la responsabilité dans l'issue. Merci, merci vraiment Thomas, merci avec vous. Je sens que cette émission nous devons vraiment boucler par ici, mais batubatikali na posa vraiment ya koyoka ka makambo ya bongo parce que ça makambo ezali ko manquer vraiment à beaucoup de gens et surtout notamment ba oyo bazali ko salela nzambe no to tikala kaka na ko parler kaka langue ishaka motapro azizo kotande ko paradage a ko parler à langue ya koti na parlement et lokote a parler à langue à koti na sénat et lokote a parler à langue ya komi conseiller président et lokote voilà abandi otala mituka na e banda ko na e or que nzambe
à permettre comme à permettre à Bokonzamuka pour nani, à permettre comme à député, sénateur pour nani. Peuple de Dieu, il faut relever des défis. Daniel Azalaki na Babylone m'a démontré qu'il Bonzambe na Babylone. Joseph Azalaki en Égypte, Alakisa qui Bonzambe na Égypte. Nzalea qui na kat Égypte, Joseph a pesa qui intelligence longola qui batona crise de Soulaki. Mais plus aussi pour tango dozo ko makuna. Yo zala pona ni. Mitukaka. Au moins esika liweza. Na ko bala basi. Wana pena il faut siko ba konzamuka bazibula miso na bango malam. En tout cas, je pense que les autorités qui nous suivent en ce moment, nous vous saluons, vous tous, vous êtes maire de la ville, vous êtes général, vous êtes, je ne sais pas moi, inspecteur, vous travaillez dans l'ANER, les services de renseignement. Nous vous saluons déjà de partout où vous êtes en train de nous suivre. Ça, c'est votre chaîne. Donc, c'est votre chaîne. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique, mais étant dans la peau des Congolais et Congolaises, voilà pourquoi nous sommes ici pour animer ces plateaux. Donc, ça a été vraiment un plaisir de vous savoir nombreux sur ces plateaux. Beaucoup de la biso, bas commentaire na bino botine de la biso, surtout qu'on s'engage qu'on partage lien. Donc, to comme na tango ya Kabola passe. Pesa passe na moninga, qu'on le batte que masolo o isaka masolo na yomoko. Pesa passe. Donc, équipe mon côté et koki ko gagner, soki mutura yomoko za na baje personnalité. Kabola penza passe, Kabola penza lié wana sopa ya ko penza na église, na classe, na ba collègue musala sopé nga vraiment lié wana pe ko zanga te kotine de la biso. Vraiment, moi commentaire. Merci apôtre pour vous avoir reçu sur ce plateau. Lokola tobandaki na prière, to suki sape na prière. Oui, ndenge to suki sa na suki na pensé moko koloba ete debout congolais n'est pas simplement et seulement un chant patriotique. OK. Mais c'est aussi un engagement conscient pour le progrès de la République. Debout congolais n'est pas simplement et seulement un chant patriotique. Mais c'est aussi un engagement conscient pour le progrès de la République. Numéro d'habitude de téléphone, les années plus 243 9 91 91 41 62. Plus 243 9 91 91 41 62. Tobondeli. Père Céleste, merci parce que bandaki na biso malam mona émission au Seigneur Dieu. Ezalaki simple émission kaka tenkolo, kasi ezalaki pona ko conscientiser pe peuple na yo, ko eba pe responsabilité patriotique na biso. Pamba tolobi na biso que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Kolakisa biso que toza pe na pari ya responsabilité ya kolakisa bolamu partout ozali. Sunga biso Seigneur, merci pour la bénédiction RDC, merci pour la télémissa des hommes et des femmes capables au bako travailler pour la tombo mayamboka oyo na pamboli pechen oyo au nom de Jésus-Christ le ressuscité tolobi. Amen. Amen. Vraiment shalom chez vous, toutes les bonnes choses. Merci vraiment, merci apôtre. Okay.